Bana Kinshasa, mokili mobimba oyo bolandaka ba émission ya Kinshasa le terminateur de la presse. Awa tozali na marché central ya ville ya Kinshasa oyo tomesana kobenga na kombo ya Zandu. Zandu eza kotongama to eza kotongama te réponse à zone bino ke Zandu eza kotongama. Bozora déjà l'exclusivité mondiale ya reçoit premier épisode, deuxième, troisième, quatrième. Sikoyo toye lisusu koluka mwana mboka Emani Mputu oyo azali mokonzi ya misala nyonso ba chantier nyonso ville ya Kinshasa mena ya Zandu pe esala kati ayebisa biso to comme une étape nini na matali kotonga Zandu po bilobela mwanza eleki trop biso ba kinois o Zandu to tonga mate eloko moko te e salama menga za mutu ya ba tulam paraba mona mpele fe buka mona buka kukila bomoni image ndenge misala eza ko salama awo eza ko salama idéologie ya butu moi sous la supervision ya mona mboka Gentili Ngobila mbanga o aza ko lala te aza ko tuna chaque fois mona mboka Emani Mputu tozo koma na niveau nini yango omoni tondimi na moi oyo to lukala yo lisusu mona mboka Emani Mputu ba kinois ba congolais diaspora balingi ba yeba masolo ezoleka ndenge nini nango etali marché central Zando oyo bo tongela ba mama bazonga avec impact na idéologie car ndenge ba mesana koteka. Merci Peggy na boye na lisusu na esara il faut ya mingi Peggy yozole mikolo oya okuta banda koteka Zando non Zando misale zo continuer ndenge ka omoni ndenge po yebi et le romoro ya spécial les ateto konyo rosala lelo samedi 16h au Kutibisora na chanter. To comme une étape nini sikoyo pona congolais aza mutatembe pe aza mutema duku ya rozela Zandu na bango oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa la kaki bango. Na esaki yo na bizando eza mobembo mulai tozaki na phase na ndako lobano eza roi mwasi aza na zemi minganga na mama bayebi ke azana zemi po biloko nyonso eza na kati ya libumu ebimi nanu te tozalaki na phase wana oyo ya kokotisa ba fondation na sa mabele tosilisi phase ya kokotisa ba fondation na sa mabele yango moni mitu ya ba fondation oyo eza na sa mabele yango sikoyo tokomi na phase oyo ya tozozwa ba armature métallique oyo eza nsima na yo oyo nyonso oyo tokitisa yango awa pour à partir à awa siko to ça la colonne oyo kotelema libanda donc zemi et komi komonana omoni na esaka na bi ezaki na sama omoni to pandi mabelawa po to bimisa biloko to stokundi siko tozozwa ba armature tozo poser to matisa siko ba colonne mabulu nyonso ozomona minene wana ezaba mabulu ya lolenge oyo donc to komi na phase ya to komi komona ba colonne eza komata soko tali komona biloko moko eza jaune gris bleu boy eza ba gru parce que to komi na pembeni ya misala libanda tozasko na posa ya ba gru esala misala oyo nyonso eza extérieur donc ça mabele kala mingi te na fin du mois ya mars awa nyonso eza ese koti na sa mabele et sili to continuer na phase maman atekaka ndemi na lutendele alinga yeba utilité ya colonne oyo babiloko oyo oche na mabende oyo aho mona kaka mabende ya minene aho mona kaka oyo mais aho comprendre te ça sert à quoi Zando oyo gouverneur azotonga ngo na lobaka pona bana na ete bakoko na e na bakoko wana donc eza biloko eko tikala dans le temps omoni balobaka soko lingo kende musika il faut m'y préparer maman oyo lelo tozo salela biloko ya beton makasi boye po lobi soki nzoto na ye lembi akoko tika mesa na ye na mwana na ye akoko tikela koko na ye yango moni minene ya mabende oyo ekovanda bisiko oyo po ezwa ba colonne oyo ekomema deux niveaux ya Zando oyo toza kotonga na ndenge polémique te na koti na polémique te mais na ba beton na omona boye na ba beton armé oyo botongo obobukaka ko mobuta tikaka apo nyoko lepe bino po bobuka ngo pe ti na suka na ya mobutu na oyo na te ya fachi beton nini roleka na ndenga polémique te en fait misala vraiment en fait na ndenga scientifique hein misala o to bukaki ezaki nano na ndenge ya ebuka mate
Il faut tout reconnaître la qualité technique ya musala. Ezaki misala moko il fallait que vivre longtemps. Mais to komaka na robuka pona ni ndenge na expliquer yo. Batongaka likolo ya baegu, bakambi ya zando ya tangwana, babebisaka misala. Yango ezani donc batonga likolo ba caniveau, ba terrasse ndenge to lobaka na lingala. Ba terrasse ezaki po memaka ba mai ya zando, ba kundaka yango bazipiki batie béton likolo, batongi ba magasin tout autour. Mais tolinga to banda ko évacuer biloko na ndenge yango moni to bukaka. Parce que salité elekaki mingi. Nde tindaki to buka. Misala o tozo sala lelo eza na plus d'avantages na misala ya lobby po na nini po technologie ekoli. Lobby biloko ezali ko sa 20 ans na technologie ya tangwa na 50 ans passé. Lelo biloko ane ko sala 40 50 ans na technologie ya lelo. Donc na lobby te ke musala ane ezaka mabe, na lobby o eza version améliorée ya musala na ya lobby. Mabende ya sima na yo eza milai koleka oyoyo. Eza anima beno na kuna. Oyo kuna na suka eza ba fondation suka oyo tutikali nango ya kodindisa na sama bele. Oyo milai wana. Yango nde oyo zomona eza na sama bele. Ba oyo moni eza ba forme cubique na ba carré na ba rectangle oyo. Yango eza ba fondation ya kobanda mabele tiko kende likolo. OK. Bon ba comment bendo eza et au servir na nini? Bamende oyo eza eloko babenga ba grue mobile. Ba grue wana eza pona biloko nyonso eza kilo ya kotombola likolo na yebite soko mona kana ba chantier za kana libende moko eza neti liboko boye et tournaka yango za nango 6A to remonter ngo 6 po zando e kabwani na 6 zones de travail. OK. Ouais. Merci beaucoup mon Mokemani pour tous les mots bozaki na cordon na mon mboka Thomas Mwanza na kati ya bureau maquette onezaki nini na kati ya bureau nazali kolakisa ndeko Toms misala oyo tosi tokundi bambende nyonso oyo esi ekundami tobandaki kolakisa ye oyo ekundami na oyo etikali kokundama etikali ya kokunda amonaki yango na tableau po chaque fois soki tokule boye tokendaka totie mwa trace chaque fois trace nalakisaki epe kuna amonaki bacolonne mosusu ezalaki na couleur verte wana eza oyo ezalaki normal oyo ezalaki na couleur orange eza ba oyo mélange esalamaki mpenza bien te ezali ba oyo tozobongisa mpona korespecte banorme oyo toza kotongela zando. Mpona bakobande wa diaspora, explain us in English about Okay, so as I said a long time ago, we were doing some underground work. Now this next phase is to do the whole apparent structures. We're building stuff that people can see with their eyes. Before the first phase, the first step was everything underground. Nobody could see it with his own eyes. That's why we can see all this stuff here. And from here, we're building all the structure will be going out and the people will be seeing it every single day. They will be passing by. Thank you very much. You're welcome. Tokomi na suka ya masolo. Mona mboka manit pour tout peut-être likamo olungo ko bakisela ba Kinois na ba Congolais o ngana tuniote na tiki yo face ba Congolais na ba Kinois o bazo croire na yo à travers instruction argentine ngobila mbaka na misala ngozo salisa. Te ba croire na tata mokonzi Fachi Beton. Ba croire na mutunaye ya musala ngobila Argentini po bango nde mbala kisaki nzela biso tozo sala oyo bango bazo senga ba visionnaire eza bango biso toza ba exécutant. On qui me piège. Te eza piège na lobi vérité. Ba kolo nzela ba simbi mindo ezo fula nzela eza Fachi Beton liboso na mutunaye Argentini ngobila biso toza na suka kuna se ba bikata brique to kati. Ngumba libende to ngumbi pona kokokisa maloba na bango pona bolamu ya bana Congo. Donc eloko na ko bakisa ya suka na lobaka mingi ba mama zando po bango nde ba rebeller par rapport à ba papa ba continuer ko tia confiance na ba konzi na bango po ba konzi na bango ba poni biso to salela bango misala oyo ndenge toyokanaki na pesi bango rendez-vous isusu décembre 2023 toya kosa ba course ba o ba roya koteka bateka ba o ba roya kosomba basomba pona ba fête ya bonne année. Zando na 2023 na novembre sili na décembre to bandi ba course. Mais est-ce que bo sali ngo bazozo ba parole au solo bana comme que
boyokana kike zando esila na novembre boy inauguré na décembre pour l'élection chef de l'état Fachi Beton. Fachi Beton tanga koti na musala azu gouverneur na e balancer pegi zonga na ba image na ebisara toza na phase ya ba pose ya ba pierre ceux qui okanisi bien na lobaka na vidéo moko sikoyo toza na phase président Fachi na Gentiningo Bila gouverneur à Kinshasa baza kosala ba pose ya ba pierre ya ba première pierre na lakaki yo ekokoma na moment moko ekozala kaka ba inauguration eza sous musika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tulanda ki bino na mona mboka jila lengeta bengisa ki bino nyonso bato babanga ki mingi babi bakangi na mutu série mona mboke mani putu problème nini vraiment zaki trop na le poto mais plimo la ba mama ba rolandela misala oyo yole la kai ba mama bolonga place oyo bokende kuna pona intérêt ya misala polo bi ozonga susu na zandu ba mama ba croire na yo mais ba moni na IGF ba mi tungisa mi tuningai pas peki zaki problème nini yo et on yo moko muto répondre biso. Non, en fait il faut pas ba kanisa na prêter inspecteur Nabiso Gilles Alingeti makanisi mabe aza sodate aza sodate aza muto akangaka batute azali par contre muto yo asungaka bambongo ya leta esike ebimi ekoka kosala misala nango na ndenge elongo bani abengisaki biso po misala oyo eza na motuya na miso ya tata mokonzi ye comme ye pe aza mosali ya tata mokonzi alingaki asolola na biso atuna biso toza wapi tozokende wapi eske makambo nyonso ezoleka ndenge elongo bani eske toza pe na besoin ya aide na ye po akoka kosala kekende liboso donc ba mama ya zando inspecteur Jules Alingeti akoko kanga misala na bino te po ayebi ke za na motuya mingi na misu na ye pe na misu ya tata mokonzi donc abengisaki biso po ayeba ye pe azwa sango moni ya za journaliste te akoko ya na micro te bando tuna biso yango abengisa biso na bureau na ya tuna biso ezokende ndenge nini eske bozana ba mikakatano to bachino to baluka bachino ba samusani pona moni chinois kuna c'est dit que soit tu kosala musani na ba pareil ba téléphone tout conso expliquer no ba kinwa chinois bazo continuer moni na saibino na bisiko tokomi ko cha ba fondation ya likolo donc bazo kotara na mabulu nyonso moko po basala ba dessin moko moni ba dessiner na se esika nini colonne ko vendre avec précision donc musala ba osa yango wana moi libulu wana mukia mai eza po soki mbule beti mai evandaka kuna et déranger fondation OET. Merci Nancy Tosuki na biso pona lelo. Pona lelo Tosuki awa porte ezaka apolele ndengo yebi soko beti ba kofungola o bandeko balandaka yo continuer kopesa bango sango malamu ke zando eza kotonga. Vraiment moi na mboke mani putoza na gwa makasi est-ce ya solo babi wala kisi noloza wala kisi eza moko ezaka discipline na musala. Kisi ya munene yango wana o na osenga batu nyonso so bayebi nganga ngo place azalaka bakendozwa eza discipline na kati ya musala na confiance ngobila pesio fozaka proche na eto simile pegwa kaya na lobikisi yango na tangi yango na pesi yango pe bat bakendozwa ngo eza discipline na kati ya musala ozosala kisi yango wana o ayebi place nganga wana azalaka akiazu. Merci beaucoup to komina suka cordon Tom Sumwanza assistaki biso makinwa nyonso tosala sandu mais yo mutu ozoyaka na ndenge makasi kao na kota na zandu na filmer aba filma pamba te awa sécurité otazo ozana eza tata moko boye ye akela mutu moko donc sécurité awa même kuluna la raté c'est comme ça oyo ndenge za ko évoluer toza obligé de transmettre bino sikoyo moko na moko yo mutu olobaki trop eloko te zando yetonga mate omoni pe oyoki ndenge na latin tolobaka le verbe audir écouter entendre ngaite ye moko mukumbi bwatu serviteur ya ngobile la fachi ye onde mutu alobi maloba ya ye pe ba réponse ya ye moko ba question de ya ngai tokutana bino ne tape mususu ndé tozo évoluer chaque fois pour relaxer bino ndenge ni zandu eza kotongama
avec impact na idéologie.